bandeko balandi radio télévision Kimbangiste mbote na bino banso besika bozwami na mokolo ya lelo. Ya solo émission na bino bokolingaka mingi émission masolo na mokola lelo tobebeli bino masolo ya kolobela makambo tozali kolobela na mokola lelo o ezali likambo yo ya centenaire. Toyebi ke biso bakimbangiste bi bakimbangiste pe kat na mokili mobimba batali komilengele po ete bakwa kofete fete na bango ya centenaire. Mais mingi batali koyeba te centenaire elingi koloba nini. Na yango na mokola lelo ngai ndeko na biso Papa Lambert makomi mope ndeko na biso oyo tokozali na mokola lelo lolo bope oyo azali moko kati na ba cameraman awa na nkamba Yeluselemi bango pe bandeko mosusu baza na sima Papa Edi Zolandonga mama Fifi Ndongala Papa Jipi Biboko Papa Tony Diangenda biso nyonso tozali na bango elongo na kati na émission masolo toye po ete tokolobela bino masolo oyo tozwami na mokola lelo mpona kolobela likambo ya centenaire. Yango wana na mokola lelo toye epai na bino na tina mosusu te mpona kolakisa bino centenaire ezali eloko nini pe mpona nini tozali kofete fete ya mutu ya Papa Dialungana oyo toyebi ke Papa Dialungana abotamaki 25 mai na 1916 pe na le 25 mai 2016 tokokisi 100 ans oyo tobengi centenaire. Yango wana biso toye na esika oyo pe bandeko oyo toye na bango po te kwa kosolola masolo ya likambo ya bengi centenaire. Yango na kosenga na papa na biso Papa Lolo oyo tozane na mokola lelo na oyo akosalisa ngai na kamera nde tokokende pona koyamba bandeko na biso toyambi na mokola lelo awa na nkamba Nouvelle Jérusalem. Papa mbote na yo. Mbote papa journaliste. Papa ya solo na pesio merci na ndenge ondimi invitation na biso na kati na émission masolo ngande kon Papa Lambert mafemimo nde toye po ete tokoka ko omibimisa okoka koyeba soki yo ozali nani pe so kombo na yo pe ozali nani na kati na lingomba okosalaka nini na kati na lingomba bandeko ozali kolanda so bayeba yo ozali nani. Papa to pesio malo kombo na ngai Papa Kiese Utuyindula aza chercheur indépendant en histoire des origines. Azali Mundimi, naza concierge na Lingomba, membre de l'Union de la jeunesse, chargé à forum, à bureau national ya l'UJG. Sala na sala yango. Awa na RDC. Na RDC. Merci. Biso beto yebiyo beto kolinga omi bimisa po ete bande ko azali kolanda biso bayeba ke toyambi nani na mokola lelo na émission na biso émission masolo Papa omi bimisa nani. Merci beaucoup Papa Lambert. Gainde Nazali Papa Paula Mwimba, Nazali l'inventeur de la science alpha-numérique de Simon Kimbangu. Nafandi na Allemagne. Merci à solo bandeko balandi radio télévision Kimbangiste bana pasimo Kimbangu to uti kolanda ndenge ni to uti koyamba bandeko na ngai mibale bango mibale nde tokolobela likambo na centenaire oyo tozali kozela na le 25 mai 2016. Motuna na ngai boyebi ke na kati na émission masolo ezali ebele ba mituna oyo tokotunaka po ete ezali kaka masolo ya nani masolo ya nzambe ya munene Papa Simon Kimbangu. Yango wana na mokola lelo tolingi tolobela moke likambo na mwana ya Papa Simon Kimbangu ya mibale na kombo ya Dialungana Kiangani Salomon. Nde bazali kolobela centenaire na ye. Tolingi toyeba nanu mamuke boko kolobela biso pona nini ko fêter 100 ans centenaire ya Papa Dialungana Kiangani. Mutu oyo soki totali na bo mutu atika mokili oyo akufa ndenge tokolobaka na terme akufa depuis le 16 août 2001 et akufa ki na 85 ans mais lelo oyo bino bovandi bolingi bo fêter fête na ye ya centenaire tandis que na Bible toyebi te soki pe ezali na Bible pona ko fêter fête ya centenaire nde na kosenga na yo papa na biso omeka na kolimbolela biso soki likambango ezali ndenge nini topese maloba na komba tata mwana pe molimo mosantu tata nzambe ko le sumasi pe tata Simon Kimbangu eza na hasard te parce que Papa Simon Kimbangu na 21 tango bakangie bakoko na biso batuna ki otikeli biso nini de Papa Simon Kimbangu alobaki batikeli bino Bible to nyusu tu bozala na yango posa bokomona yango na kati ya Bible donc Bible eza ya biso po atikela ki yango biso eza na mutu te akufa to akenda na voyage atika
atikela bato na testament to nini ya Bible azali ta part biso bakimbangiste oyo papa Simon Kimbangu atikelaki makambo ya fête ebani na église kimbangiste te makambo ya fête depuis l'origine na yango étant que historien na l'histoire des origines soko tangi na 2 Rois chapitre 11 21 na 2 Rois chapitre 15 2 et na 2 Rois 18 à 2 okomona kuna bazolobela ba hébreu na l'origine na bango soki mwana abotami babandaki kosala enregistrement pona ko enregistrer date de naissance et puis bande kosala ba fête pona ko sepela na mokolo wana en plus ebandaki déjà à partir ya Babylone et na Babylone bande kosala ba fête même na l'origine ya le roi pharaon babanda ko fêter donc eza makambu ya kala makambu wana ndenge papa alobaka soki tozo kolobela likambu ya sika tozo pe likambu ya kala awa poto comprendre sika il faut to zonga nanu na kala nde lelo oyo donc tozo zonga nanu na kala nde ebongo to ya kotala sika parce que lelo biso toza na fête ya centenaire ya papa de Lungana et Jésus-Christ na second venu selon Hébreux chapitre 9 28 nenge Bible ezopesa biso Christ a apparaître pour la seconde fois akoya lisusu sans masumu ndeti papa de Lungana yaki tour oyo akufi lisusu na curiosité batiaki lisusu na croate et batupe bayokaki te que non par-ci par-là soko dû na Luc 17 20 balobi na biso Christ tango akoya na manière te que batu bamona ye wana zokita ye wana kuna te ndenga lobaki akoya lokola moyibi ndenge na Luc balobi akoya donc si déjà abikomela je suis na Luc 17 et mais na Luc 17 20 okiti na 37 balobi place oyo kaka corps ekozala de place ye nzamba kozala effectivement et papa Simon Kimbangu c'est depuis oyo wana akufati lelo oyo corps na ye ebebate po mutu oyo akufi azotala bakundaka ete donc batu bazana kobanga peut-être akolamuka et puis ye corps wana ti lelo za kobebate ezokotala jusqu'à ça veut dire akufate azali yango wana alobaki akoya mais tango bakoya komona ebembe nde bakoye ba place ye Christ azali effectivement Christ azali lelo na nkamba na droite ya père na bandi wana pona partie ya liboso nde yango na kazo pesa bino. Merci à solo na partie ya liboso ndenge uti kolobelango papa teto monique likambo bimisi likambo na Christ tandis que biso tozali kolobela likambo susu ya papa ya Lungana oyo tozali ko fêter centenaire mais pour na nini centenaire yango ezozwa en plaire monene et puis bozali kolobela likambo na centenaire mais tozo yebate au juste pourquoi centenaire ya mutu to kende ko fêter yango ndengo wana en plus na deuxième Christ o tozali kolobela l'acception nous momo keto ko koyeba soki centenaire o tozo ko fêter dali centenaire ya Christ ou bien centenaire ya papa de Lungana. Bon centenaire o biso tozo ko fêter ezaka Christ ye wana papa de Lungana parce que Paul azo perception ba spemi balé alobi ndenga ayaki akoya lisusu mais côté ye akozala ezana symbole moko ekozala wana ezaka ka symbole ya dei soki to tangi na Marc chapitre 16 19 Jésus-Christ alobi akovanda na droite ya père. Or que na droite ya père soko du globe terrestre nenge zawana globe terrestre nenge nzamba sala ki mokili au commencement Dieu créa les cieux et la terre wana globe wana o eza terre ils a divisé na deux parties toza na nord na sud mais Jésus Christ alobi akovanda na droite ya père. Or que na droite ya père place Jésus Christ akovanda tango Abraham a commis na ligne équateur pour à partir d'Égypte. Il y a Genèse 13 balobi Abraham a mataki na midi. Abraham a mataki vers le midi. Or que na midi Abraham a komaki na ligne équateur na pays ya Étienne. Or que Étienne azalaki deuxième fils ya Cana. Étienne azalaki deuxième fils ya Cana parce que le premier fils ya Cana ezalaki Sidon. Mais tant Abraham a komaki wana atali moi côté moi bimaka abengi yango est. Alors gauche ya Abraham ezalaki nord et droite ya Abraham ezalaki sud. Mais Jésus Christ alobi soki na ye na kovanda na droite ya père. Or que droite ya père ne eza sud. Sud, c'est pas pour rien na sud nzamba vanda ki wana étant que Siros na sud, Simon na sud, Shilo oyo Jacob ayebisaki bana na ye attendez le Shilo akoya soki Shilo ayeba tu nyonso bakofukamela ye. Shilo wana ye wana Simon, ye wana Siros du côté sud na droite. Il y a ligne, il y a la droite, il y a les quatre côtés cardinaux sur droite, il y a Moutou.
soki atali moi allez toujours droite nezalaka kaka na sud nde côté Simon avandaki du côté sud. Donc on a combo ya Shilo Siros na référence ya Genèse 49 alobi boya na ebisabino nzamba koya na 10 alobi mutu wana komone kozala nene Shilo et Shilo lelo o batuno surtout ba azofoka mela mutu nani c'est Shilo wana c'est Siros c'est Simon du côté sud nde côté biso lelo oyo toza na kati ya Kamba Nouvelle Jérusalem du côté sud soko tangi yango na Marc chapitre 16-19 omona yango bazolobela droite ya Nzambe c'est sud et sud wana du côté Kamba après biso dovandi le sud ya globe terrestre biso et tant Abraham akomaki na sud à sala 1665 km pour donc atteindre place où Nzamba azalaki. C'est pas pour rien vers 780 800 ancien capitale à Ghanais qui Kumbi Salem. C'est pas pour rien mindele qui kopanza Kumbi Salem. Pourquoi Salem? Donc Salem place Nzamba azalaki du côté sud et Nzambe wana du côté sud c'est Simon. Merci à solo bandeko tozali kolanda toujours ndenge nini bandeko na ngai atali ko expliquer biso makambo yo e bon mamone na papa Simon Kimbangu makambo yo soko zali kolanda ngo na bomoto ndenge na kolobaka il faut zala mwana ba kwantona mutazali na bongo pa atali kolanda pa atali kokanisa makambo zali ko bima papa Paul na yote soki yo ko biko bakisa nini na place wana na ndenge ndeko na ngai uti koloba awa yo na place nini ko koloba na biso. Merci beaucoup papa journaliste. Na sepelami que nazo ko sala ba de démonstration na tableau pour la sabat de tambo moko ko ba comprendre kono ko tase que kolo yé songo yé ko ya pour bazo la biso ko la c'est que Jésus yé wana ayaki suna mbale na kombo ya papa Gervana o ayako laksa solo oyo batunde ba bongisa na mokili po mokili exactement idée na lokuta yande yé ayaki. Alors, donc je vais il y a solo lango na carte il y a date il y a naissance il y a le 25 mai donc moment na yango à partir il y a date wana tout au ba que vraiment solo ezali wapi na tango ayaki na baliboso na kombo ya Jésus Christ ayeko banda musande na âge il y a 30 ans hein. Alors on est à Botami le 25 mai donc le 25 5. Donc aujourd'hui 25 plus 5 et c'est 30. Donc nombre d'années où il y a des gens qui ont été banda musala na tango wana. Et puis na tango le bosso yaki a sagi musala est juste na âge il y a 33 ans. Alors na 33 ans on a peut sur ngo na kati ya le 25 mai wana so qui to décomposer ba nombre 9 wana. Donc 2 1 ça fait 3 na 5 wana aujourd'hui 5, 4, 3, 2, 1, 0, et puis sur 15. Donc, sur 3 plus 15, ça fait 18. Bon, on a mis, tu dépends sur 5, voilà. 5, 4, 3, 2, 1, et puis sur 15, sur 5 ici, et puis sur 33. Le même Jésus, voilà. Il y a un balobi qui est na tango, na kombo ya Joseph, na bana ya Jacob. Alors, bateke na combien? Na 20 francs, 20 francs. Alors, 20 francs, pour tout ça, on a. Il y a naissance, donc aujourd'hui 25 moins 5 mai et puis sur 20. Bah il y a un des choses c'est que solo kolo yesongo yewana ayaki à Botami le 25 mai. Il y a le 25 décembre wande ils ont des lokuta. Alors hier c'est que j'ai dit à Botami wapi toujours n'a pas indice. Surtout aujourd'hui, valeur numérique il y a Jésus. Ezali 71 et puis à Sali 33 ans de vie. Nabonzambe a occupé na deuxième position Nabonzambe. Donc aujourd'hui 71 multiplié par 33 et puis tu vas na Dewana. Donc aujourd'hui les 4 nombres où Ezali ici à Congo. 2, 3, 4, 5. Saute basé par 0 et puis sur 2 345 000 km. Dans la superficie, il y a Congo, il y a RDC. Oui, donc aujourd'hui, 71, il y a Jésus, multiplié par le 33 année à Salaka, plus 2, et puis sur 2, 3, 4, 5. Donc pour total,
solo yango ezali wap donc ezali aye na mboka oyo ya Congo po aya kosala mosala ne na ntango nde ya suka ye azali nzambe aye koteya bato vérité lokola ke aye koteya bato vérité aye pe atongi temple na ye oyo na kombo ya Salomon yango wana omoni ke valeur que ya vérité ezali 76 yango omoni ke temple na ye abandi yango pe na année nini na 1976 voilà nde na atteindre bogoboy. Merci à solo bandeko bana pasi mo Kimbangu tozali kolanda ndenge nini solo esika ezali Kimbangu aye kolakisa makambo ye bombama yango batali tozali kobimisa na kati na mokili mais mokili batali koyeba te oyo ba oyo biso tozali koloba batali ko comprendre yango te mais bandeko na ngai tomoni ke nkolo Yesu abotamaki ndenge tokoloba kango na l'an 01 mais tandis que ce que totali bien Jean-Baptiste azalaki déjà na l'an 3 baye kotala année ko bana na l'an 01 nkolo Yesu abotami aye kokufa na l'an 33 mais nkolo Yesu na l'an 01 mais ndenge nini susu lelo to ko comparer nkolo Yesu oyo ya l'an 1 na papa Dialunga na kiangani oyo tolingi to fêter centenaire na ye na mokolo lelo na komba tata mwana pe Molimo Santu soki todui omoni composition ya temps na Bible na Genèse chapitre 1 verset 14 na 14 nzambe aye ko sala tant nzamba sali luminaire le deux grands petit na le plus grand moyi na sanza nzamba kabola ki déjà ba époque na temps ça veut dire nzambe moi kabola ki yango soko sur na Genèse 17 20 à 21 nzambe azo yebisa Abraham na kojonga na même omoni année oyo na ye moi oyo donc na kojonga na moi oyo hein kaka donc na même époque oyo na moi oyo moi c'est na yo Sarah akobota donc na même année Jésus-Christ na Luc na Actes des Apôtres chapitre 1 verset 11 alobi bino bato ya Galilée bozotala nani likolo donc banjelo baye kobimela baye kolenga bino bino bozotala moto ya Galilée donc amataki na likolo nenga mataki akoyaka na même manière ça veut dire na même temps na même époque wana ye akoya alors bosiko bona même temps na skolo akoya nde soki tozwi Jésus-Christ akufa le 14 avril na 15h na 15h ba juillet on a mort à Jésus-Christ wana mort à Jésus-Christ mais na Bible va combien en côté te nous c'est dans la Bible donc Jésus-Christ na Marc chapitre 15 25 ba combien mort là 15 25 na 3h ya après-midi c'est 15h beti lobby papa a joaki maloba lobby na temple na 15h juste donc na 15h juste Jésus-Christ akeko tchaye na croix na Marc chapitre 15 na Marc 15 25 okomona yango donc Jésus-Christ na Marc 15 25 Jésus-Christ azala crucifié na croix alors na 6e heure donc on a la veille de la nuit donc la Marc 15 25 on a ou bien la Luc 23 44 la Luc 23 44 na 6e heure il y a 18 heures pour moye kende ale likolo chanjaki Jésus qui saki moli moné pa ya papa na 9e heure nde bakenda kolongola corps ya Jésus Christ pour jongo na Matthieu 27 je crois 4 pour mona yango tango baké kolongola corps na ye alors mais tango Jésus Christ c'est le 14 akufi ba tuer baké ko tché na tombeau na kata tombe le 14 le 15 na samabele le 16 Jésus Christ a sécu tango a sécu le 16 na Actes des Apôtres chapitre 1 verset 1 à 3 Jésus Christ alobi kuna Paul azoloba boye Paul azoloba alobi tango Jésus Christ a sécu asala 40 jours kwa kende na likolo mais pona koloba que no mwana azana 20 ans c'est que faut boye bambula tamaki mais 40 jours on a toujours ndé ko banda le 16 avril Jésus Christ a sécu ko banda le 16 avril toujours le 16 na calendrier grégorien si tu commis dans les 30 ko banda 16 30 ça lipso 15 jours si ko 15 jours wana si tu commis na 40 jours il faut to ya tina le 25 mai ça veut dire donc tu 25 plus 15 oyo et puis c'est 40 jours donc Jésus Christ a matin na likolo le 25 mai mais comme a mataka na likolo le 25 mai a sécu le 16 aye kobotama na le 25 mai oyo a mataka na likolo il y a 1916 oyo a séquaka ça veut dire ça vice versa les mêmes années les mêmes époques allez donc allez tango aye awa allez quoi ça yango vice versa c'est pas pour rien Jésus Christ a baptisé le 16 octobre
azala baptisé le 16 octobre ya l'an 29 le 16 ndenge boye bilo papa de lunga na aye kobotama ya 1916 aye kokufa le 16 août. Il y a le 16 août Jésus-Christ c'est quoi? Il y a le 16 Jésus-Christ azala baptisé et il y a 1916 et le 16 ayo tikabiso awa tozo kende na centenaire il y a 2016 comme chiffre 7 la diématique comme chiffre 7 ya Nzambe oyo tozo benga le Saint-Esprit. C'est pas papa Simon Kimbangu qui a gagné. Après tu rejoins géographie biblique pour na kotala. Ezalaki nani donc c'est lui parce que Jésus-Christ aviva na peau noire. Tu yango na acte tu yango na Apocalypse chapitre 1 verset 15. Balobi ses pieds étaient semblables à des lérins. Qu'est-ce que les reins? Te poser question, qu'est-ce que les reins? OK. Merci ya solo on a invité papa pour ce qui est na Monique Zoya matata ce qui peut okoki ko bakisa biso na place oya uti ko lobela na likambo yo Yesu Kristo akufaka abotama na l'an 1 akufi na l'an 33 mais le tozo ko comparer na papa dia lungana kiangani oya abotamaki le 25 mai de 1916 na évité akufi na 2001 bon comparaison wana na l'an 1 tina ye ndenge nini. Merci beaucoup na sepeli mingi na ndenge opesi la parole. Tokeka na Bible tango Nzambe asali presque mokili na ye eloko liboso alobaki ke asali nini lumière n'est-ce pas alobi alobi lumière alobi que la lumière soit et puis la lumière peut fuir et salamaki pourquoi ko la saki ya solo Nzambe ngo ye wana ko asalaki lumière wana tango aye po batonga temple yango moneki ba tongi yango et puis ba inauguré yango na 1981 81 yango ezali valeur numérique ya lumière donc ba symbole wana et puis papa le que a bobotama le 14 avril ba symbole wana est très capital celui que 14 plus 4 après 18 OK alors et si Kaye aye kotonga la temple naye ezali entouré par 18 villages. Le bâtiment non est très important. Et puis donc entouré na 18 villages et puis aujourd'hui na 14 avril on a toujours 1 plus 4 plus 8 et puis c'est combien 9 na mboka oya Nzambe ezali entouré na 9 pays frontaliers. Donc nous sommes les bâtiments comme que Nzambe azali wapi. Et puis, il y a un papa qui m'a entendu à Salim pendant 160 jours, à la qui plus ou moins 144 personnes. En rapport avec le jour et puis mois, il y a naissance, il y a Koloyes. Donc, nous sommes. Alors, bon, nous avons fait un fan de WAP dans le Congo. Au moins, que tango aye na Congo, à Tongi, ni temple aye na Kamba. Ce qui osa na Kinshasa, pour Okoma na Kamba, ils ont presque distance, il y a 225 km. Toujours na 2 plus 4, 5, ça fait 9 fois. Alors, na Congo, na Kinshasa, Bas Congo et puis Nkamba. Ce qui est valeur numérique il y a Kinshasa, ezali 80. Bas Congo, ezali 83. Nkamba, ezali 42. Aujourd'hui, 80 plus 83 plus 42, et puis sur 225 km. Alors, celui par exemple que aujourd'hui Israël n'engue pas tout balobaka. Toujours une capitale il y a Israël et puis na collège à Botama na province Botama et puis na mboko na ye calculer et copier ce rapport wana mais na Congo est précis exactement pour tout ça c'est que secret ya Nzambe des Indiens awande na Congo tokita tomada il y a wande baye ba misatko baya ko taisa solo des ali wapi. Merci papa journaliste. Ko tozali toujours ko continuer na kati na émission na biso mais na makambo tozali ko lobela nazali ko mona tozolobela makambo ya kala ndenge papa Simon Kimbangu kenga nazo ko loba avant ko loba likambo ya sika loba na makambo ya kala Simon lobi makambo ya sika mais sikoyo bin tozoko loba ke Nkamba ezali Nouvelle Jérusalem ndenge nini po Nkambe ko koma Jérusalem ya sika tandis que ya kala tina mokola lelo eza nango nanu na koko pesa bino mama loba po to ko lobela biso place na kombo tata mwana pe molimo mosantu Nkambe eza Nouvelle Jérusalem parce que bimi na maloba ya nkoloji ye moko koloji ayebisi po Nzamba ayebisi David ndenge yo simbi makilo kotonga Jérusalem o te mwana na kotonga yango mais tango mwana na ye aye kotonga yango Salomon
Salomon polygamie et kokota na kati ya Israël ayebisi ndenge osali boye après yo royaume ekopanzana après yo royaume ekopanzana effectivement royaume epanzanaki mais ntango Jésus Christ aye ntango Jésus Christ aye alobi royaume oyo ekolongwa awa parce que bajuif bande kozela libérateur sauveur aya mais ntango bazwi sauveur po asala discours na Matthieu 34 et na Matthieu chapitre 10 34 à 37 Jésus Christ alobi bokanisa teke na yako kimia na yako kimia te na yaki ndena mopanga mais na yaki kocha division entre l'homme et son père mwasi na mama na ye mobali na mwasi donc Jésus Christ ko tango batu ba ko ba vérité kenkamba c'est la nouvelle Jérusalem papa Simon Kimbangu Nzambe boye kolezo papa de lunga da séparation kokota na o Jésus Christ alobaki alobi donc évangile oyo na ye na évangile la séparation ya mabena na malam alors il faut séparation wana eya Jérusalem wana kaletonga minengi si ezalaki Jérusalem oyo ya solo esengalaki ezala parce que Nzambe ye moko atindaki basala mais Nzambe alingaki kodétruire yango te mais Jésus Christ alobi ekolongwa ntango ekolonga comme donc esprit oyo ezala na kati ya temple wana rideau epanzana esprit wana esala nini esprit wana ebima et ntango Jésus Christ po bajufu kala bande kosambela na cimetière parce que Gethsemane ezalaka mpe ancien cimetière na kala bande kosala chaque butu chaque poka bake sambela na cimetière mais Jésus Christ abisi bango na kotika bino pamba même ba cimetière oyo bino bocelaka motema ekolongwa et les jours assez kwaka na bato bazalaka na kati ya cimetière basoda bamona bato wana nyonso tu babima ntango babima destination ekoni donc ça veut dire longola force na force ancestrale Jésus Christ alongola ngo na spirituel na ndenge papa alobaki banzambe ya bokoko na biso totikaki oroke nzambe ya bokoko na biso c'est papa Kimbangu mais ntango bato babosani origine ya Kimbangu oyo bango bande kobelela alors donc lelo donc bato bakomeka ko comprendre te pourquoi bako comprendre te po babosani d'abord origine ya bango même donc lelo tozolo bakeno Jésus asalaki ça veut dire donc c'est l'histoire c'est le passé déjà osomona donc c'est le passé Jésus Christ tant que tu es awa ndenge papa lobi ke nkamba oui nkamba est entouré na 18 villages wana selon Galates chapitre 5 22 toujours 18 na diématique et perception chiffre 9 wana na Galates 5 22 et zo perception 9 fruits de l'esprit ça veut dire mutu kwa za nzambe fois za na 9 fruits wana or que mutu za na 9 fruits wana c'est lui papa Simon Kimbangu kiangani ndenge Bible zo lobela mutu po azala nzambe il faut conquérir 3 makambo nini il faut mailiwa na mupepe mais papa Simon Kimbangu mulimo mama ya sakana kina yango et depuis ya kufa polate ça veut dire mabele oyo ekoki ko supporter ete donc azali nzambe pourquoi corps na jusqu'à depuis création ya terre oyo mutu akufa ti lelo azali va c'est papa Simon Kimbangu pourquoi papa Simon Kimbangu tango Jésus Christ abotani yaki na 3 mages ezaki na 3 mages bastronome utaka na Orient na Moyen-Orient mais na Orient na mukili ya banoir Melchior Gaspard na Balthazar tango baye bamoni babi oui mutu nzambe mais tango papa Simon Kimbangu aye papa de ngenda de son vivant tomonaki banela Armstrong na babu na Michel Colin tango baye awa bakutani na papa de ngenda tango bakuti na ligne parce que tango nela matina na likolo tango nela matina likolo c'était le 21 juillet 1969 na 3h56 minutes na 3h56 minutes tango bango bakomi na likolo nela Armstrong a posé pied gauche na ligne pendant 2h30 hein pendant 2h30 les 3 donc on a 3h56 minutes donc on a 56 ndeka ka temple oyo kitaki et pourquoi ça dit 56 minutes et pourquoi ça là qui na ba 3h il y a les 3 personnes parce que ce qui te joue 100 ans na chiffre 100 tout le monde a 2 0 alors 2 0 wana na nombre alphabétique ils a chiffre O ils a lettre O chiffre donc O a 15e lettre alphabet or que quand tu joues 15 O na 15 O et puis chiffre 30 il y a 30 lettres ya papa qui sont lokele papa de ngenda na papa mfuma mbanza il y a 2 0 wana pour un wana c'est lui-même nzambe si quand tu joues en 100 ans A na N na S et puis si biso A wana za chiffre 1 N lokola 14 S 19 alors donc on a diématique soki to sangisi yango et puis si biso 34 or que papa Simon Kimbangu abandaki musala na l'âge à 34 ans
Or que dans l'âge à 34 ans, à ça 30 ans il y a prison, il y a 2 0 à ça 30 ans il y a prison. Si vous avez aujourd'hui, allez, si vous avez 30 oyo, na 34 pesibiso 64. 64 to beti virgule na 4. Ça veut dire l'ingomba ebanda le 6. Il y a 4e mois oyo to benga avril. Ça veut dire donc yé moko kolo ba chiffre parce que yé mutabanda ko diviser temps yende avandi pe na kati ya tana yé. Omoni batu lelo ba ko meka ko sala soki nini hein? Abraham. Pourquoi désert lelo oyo soki nga na poser question papa. Désert de Sareza wa pesa na Asie, na Amérique to donc na Afrique. Désert de Sareza en Afrique. Alors bon, pourquoi ba benga ngo désert de Sahara à partir de la Genèse 25. Tanga Genèse 25. Hein? Au bandi na 24 to 25 to kiti. Balobi Abraham asombaka mabele na Étienne. Etiwana c'est le Genèse. C'est le Genèse 11, 10, 15. Deuxième fils ya Cana. Parce que les Cananéens étaient tous des noirs. Les Cananéens étaient des noirs. Balagi menzamba ebisi Abraham. Ebisi nani? Ebisi Abraham libotono ekende. Libotono ekende bo. Tant ebisi Moïse kene faut beaucoup dans le pays de Cana. Pays de Cana mukila batumi de place o nzambe avandi. Obiso donc ndenge donc to vandi awa. Tozana nzambe beto bien. Tozana nzambe. Nzambe nani? Nzambe c'est papa Simon Kimbangu bien. Donc nzambe papa de Lunga na botami na le 25. C'est pas pour le moni combo na 25 lettres. Aujourd'hui, il y a Lunga na kianga ni Salomon. Combo na ezo c'est basé na 25 lettres. Pourquoi? Kati na ye. Donc c'est comme 25 qui wana ne esali biso vice versa biso 50 et ye kobota mandombe. Parce que donc allez, pour Dieu lui-même était noir parce que ndombe qui signifie noir. Ndombe qui signifie noir. Donc nzambe ye moko noir. A tout tangi yango na dernier chapitre 10 verset 4. Okititi na se komona bazolo bakeno nzambe Daniel amonaka na teint bronze oyo nzambe mais so tangi na Bible monoko mboka na biso ya Kikongo bazolo bakeno ke maboko nandi na makulu na yandi yo vandaka ndombe ya yango moni eyaka ko provoquer liwa ya Ndonjo Lenvo le premier chrétien protestant noir du Congo na ngombelu lo rotete pourquoi potanga tangi anglais aye ko la tradition ya Bible na langue ki Congo à comprendre la réalité ba mindele balobi ba tumundu ba koluka ba comme éveillé mais mutumundu nzambe mukile bandaki d'abord noir si tu veux comme la lumière bandaki na noir et puis côté mutakendaka aye ba ngote amona ka noir côté mutakendaka noir côté pa uté zalaki noir poso mutakufi tuna ka mutu côté okenda ebité côté pa uta a évité donc Dieu est noir. La Bible ça. Parce que Bible, nous avons la Bible, papa isa awa. Bible ça na des couleurs, ça na des couleurs. Papier pembe ba écrit ça noir. Mais l'importance na biso ça na écrit. Tamebe ba écrit en noir. Pourquoi ça noir? Pour importance na biso ça na noir. Noir wana c'est Simon Kimba. Le noir wana nde yango de ba ko cha support. Car le même papier au ya pembe si otumbi yango et ozonga kaka toujours la poussière ya noir et prévané doit kaka mundela tele mana moyo mona ko pese lili ya noir mais hier ko za la mundele pourquoi lili nezo bimbi noir mais noir wana siko donc na avantage anani na avantage ya mutu mundu papa Simon Kimbangu kiangani Estoy
Merci à solo bande konangai ndenge bozali kolanda ngai touti kolanda explication ya Nouvelle Jérusalem na bino oyo bozali kosala ba comparaison Nouvelle Jérusalem na Jérusalem akala nde touti kolanda ndenge ni bazali ko expliquer biso bokoloba ke bakimbangiste bakoloba kate tozali koloba bazali kotea bazali kolimbola makambo oyo nyuso za na kati na mokili bakimbangiste bayebi yango yango tokena papa na biso papa la soki pe yo kokiko na ndenge na yo na makambo to wuti koloba ya Jérusalem ya kala pour ntezo ba nkambe dali Nouvelle Jérusalem na kata yango na tozaleli soki yo pepe si yo zali ko bakisela biso nde to kopesa pe yo ko bakisa
Merci okuma tata mwana pe molimo santo. Pour les Cameroun, il y a Jérusalem, bateau balobaka mingi. Pourquoi Nkamba est à la Jérusalem? Alors, toujours quand mon Jérusalem est en Nkamba, tu vois que Ezali na moko na moko zinango. Surtout quelqu'un toujours na ba valeur numérique. Jérusalem est en valeur numérique il y a 101. Nkamba Ezali na valeur numérique il y a 42, sur 101 plus 42 et puis sur 143. 143, on a pris Yango, ils allaient valeur numérique, il y a Kimbangu Kiangani. Kimbangu 77 et puis Kiangani 66. Sur 66, et puis sur 143. Nakat, il y a 143 sur 1 plus 4 plus 3 et puis sur 8. 8, il y a un tout le monde qui est combiné, Kimbangu est composé dans 8 lettres. Surtout comme 8 naboye. Toujours en gros sur là ici en gros et puis ce symbole il y a infini, c'est-à-dire que na kati ya wutu wana toujours na combinaison il y a S mibale. Alors S mibale pourquoi? Parce que Kimbangu yende muni moto azali na kati ya ayebi ce secret il y a sagesse, il y a science infinie, c'est-à-dire que connaissance ya Kimbangu est vraiment insondable. À Tonginini nouvelle Jérusalem na Nkamba ba indice nango ezali komona na ndenge nini. Ce qui par exemple, na Kinshasa, avant de commencer en Kamba, il faut tous les cas parce que la distance il y a 1 km, tout comme on va puis na Weno, dans le dépôt symbole on a Weno, sorte comme Weno, W-E-N-E-O. Surtout aujourd'hui, N na O tout c'est le dépôt et puis W tout c'est na Sema et puis sur Noé. Donc, tant que déjà, tu comme une Wen, et là, c'est sûr que toujours il y a des secrets à H et à Noé et Zali. Alors, jamais, c'est quand il faut dire, na montagne, il y a Sion. Alors, Sion, na Wen, ils ont la même valeur numérique 56, 56. Alors, celui aussi, c'est tout le qui na première poste, voilà. Bah, parce que ma symbole, il y a ma casse pour que c'est que Zambia fait du wapi. Toujours ma tabascali, wana, et Zali composé na 127 maman, il y a un que moi c'est Abraham, maman Sarah, à Sarah peut 127 ans. Donc, ils ont un rapport, il y a maman Shawana. Na 127 ans, sur le mati, et là c'est que na commune en Boka, il y a Kimbangu 77, et Sika secret, Adam na Eve Zali. Adam et Zali na valeur, il y a 19, et puis Eve 31. Et Sika secret na Bangunde, et Zali, il y a un goana. Alors, tout yesu que pour il y a solo ils ont mboka ya kolo yesu papa dialonga na kanga ni Salomon surtout aujourd'hui valeur numérique ya dialonga na kanga ni Salomon ils ont 237. Surtout aujourd'hui bible na bisuka oyo ba comment na monoko ya Swahili il y a ba témoin de Jéhovah tout le monde que le mot Jéhovah va répéter en gros 237 fois. Donc ils allaient en rapport avec valeur numérique ya dialonga na kanga ni Salomon. To yesi ko te yende moto ayaki pona ko ya ko sangisa mabota wana to zoke ni vraiment na étape ngo wana onde to ngi to koma na centenaire na ye wa ya yango wana omoni Abraham aboti mwana na mama Agar na kombo ya Ismaël et puis aboti mwana na mama Sarah na kombo ya Isaac. Alors pourquoi ko la seke bazali baba na ya tata moko bazali na ADN moko comment to ko Tokozwa balé to yonde ezali en commun na kati ya Ismaël et puis na kati ya Isaac. Tout le monde que ezali na I na Isaac et puis I puis na Ismaël. Et ezali na S na Ismaël et puis S puis ezali na Isaac. Tout ça plus na A na Ismaël et puis tout ça na A na Isaac. Donc c'est que na bango ezali na ba trois tona misa tona I S A. Donc Isa. Na bande ko ya ba musulman kolo ba pese komoni ni Isa wana. Alors Isa ngo wana donc ils ont un symbole Isa donc I ezali l'intelligence. S ezali la science et puis A ezali amour. C'est créé souvent il y a intelligence puis il y a science puis amour ezali et pas papa dialonga na kanga Salomon yango de surtout aujourd'hui intelligence ezali na allez numérique il y a 140 114 et puis science ezali 57, amour ezali 66. Nous se fait sur 237. Donc aye pour asangisa libota ya Isaac na libota ya Ismaël na kati wana. Mais eloko moko ndema na sepla ki mingi
symbole ngo déjà et bandi déjà comme mon anako. Il y a des fois to mangakani esprit à observation. Le 6 février na lotingoto. Na moni papa yangenda na batu ele na baba mama. Asoko papa yangenda lubi komoni bino baba mama. Bana o ya meke boboti bazande ba petit Simon Kimba. Après maman ko atuni question alunge e bongo papa o après c'est comme papa moko ana média moment de kombona exalité papa d'engenda a seki et puis a sidiki alobi ne parlons plus de cet homme et si voilà le 6 février le 7 na arrangement ya Nzambe tobeti mat Léopard na Mali ya coupe wana tout obetaki et ça vraiment na ba symbole moko ya makasi wana Léopard na biso azana allez ni veut qu'il y a 70 donc 7 plus 2 ça fait 7 ba betango pe les 7 wana to betango entre donc mboka papa Simon Kimbangu na Mali o ya ba mimisi ma c'est que ezalaki guerre ya suka entre Kimbangu na Islam moi Kimbangu ça ni to gagner c'est que ezalaki guerre moko ya suka ezalaki wana et puis to gagner combien na koko ya 3 buts à 0 et ça un symbole c'est que 3 buts à 0 ba pays ko ne ba za ko tungusa Congo bibi moko boyebi et puis Congo a eu joué coupe wana après 42 ans depuis to jouer coupe ya 1974 wana entraîneur oyo a memi bango na coupe wana comme les années ni Ibenge n'est-ce pas ouais, comme les années Ibenge alors Ibenge peut ça na va parler numérique ya 42 pour côté kaza que nous sommes les salami wuti wapi wuti awa ya moment que en camp ya moment que ministre ya sport ayaki awa asengi kamongo pa ya papa na camp ya ndé au moment que kamongo et salami au moment il y a moment que les kamongo et salami ko parce que ezande bayendis ezoma biso na changement onde tolingi tokota na kati ya période ya centenaire au monde yango ande ezande indice ya changement de ezoma après c'est mandé to me expliquer pourquoi les cambo ya centenaire merci ya solo ndenge bana pasi mo Kimbangu to uti kolanda bakimbangiste ndenge to uti koyoka yango balakisi libiso likambo ya Coupe d'Afrique oyo ndenge Léopard azui coupe nae ezalaki mabongisami ya papa Simon Kimbangu kiangani po ete tozali kokota na centenaire nyonso to uti koyoka na ba na coach na biso Ibenge merci félicitations pe félicitations na ba joueur nyonso et puis merci na ba konzamboka ko bandana yemoko tata na le président de la République et puis gouvernement mobimba topesi bino merci na ndenge bokokisi dilaka ya papa Simon Kimbangu po ete koya na coupe awa na mboka Kinshasa mais siko to ko lobela motuna mso ya sikoyo ndenge bato États-Unis bauti kotuna yango ko bana mama Mimi Nzambi mama Landu Mulonda papa Ndangi Madiata bango na Minnesota na États-Unis balobi na biso ke bon après centenaire et le koni ne kozala après centenaire ou tokozwa nini ou bien nini ekoya après centenaire pambate tokoyoka kaka bakolobaka après centenaire après inauguration tokozwa boya après nini mais makambo mona na kate sikoyo tozali na centenaire na makambo lusu bo uti kolobela après centenaire tozana nini na komba tata mwana pe molimo santu tozongi nano moke côté papa Paul Azalaki centenaire c'est en 2016 c'est pas pour rien le 17 juin 1944 papa Simon Kimbangu na Lubumbashi alobaki que to ko indépendance na 60 ça veut dire après 16 ans donc to komaki na 16 donc de 44 à 60 to ko indépendance na le 30 de 1960 16 après ça veut dire mutu azalaki na katikati wana c'est le chiffre 16 oh ya vandaki na katikati c'est lui papa Simon Kimbangu. Ce qui totali après centenaire parce que Jésus-Christ ayaki pona ko libérer batu na buhu ayaki pona ko libérer batu na buhu alors a ko libérer batu au moins ça fait toujours guerre mondiale en 1914 la naissance à papa qui solokele guerre yaki makasi guerre mondiale guerre bandi na 1916 comme qui plus pire et na 18
nde toyeki komettre fin na 18 na naissance ya papa Diangenda. Alors donc désordre esalaki nini donc désordre esilaki quelque part sur le plan spirituel na naissance il y a 2016 donc ndenge papa alobaki donc tokota na guerre spirituelle. Ça veut dire pour donc tokende na libération. Ça veut dire donc tokota na guerre spirituelle oyo mutu mwindu oyo kimbangiste oyo esengeli ayika piko parce que Daniel alobaki souffrance koya difficulté koya parce que ozala temps fâché ba oyo bakoyika piko bango nde batu bakosala nini bango nde batu oyo bakolonga parce que nzambe na ntango oyo nzambe azokosemilie nzambe akomi lokola moto alors pona kotompe vigilance na batu po batu bayeba ete c'est pourquoi alobaki bino bokoyeba ye po bino boza batu na ye donc moto nyonso tout te yango moni quelque part banda oloba c'est que Zandor beaucoup sont appelés mais un peu d'élite au moins moto lelo oyo po azala kimbangiste so batu bazo compter kaka ke non tout le monde a malamu oui mais je sais que c'est biso to luka nanu bukonzi ya likolo après il y a C et donc il y a la chose sima après dans le biso ki kimbangiste alongité mukili pe ko sala ni et olongate donc ça veut dire mukili ezana maboko na ye awa biso tozo bunda combat spirituel awa na 2016 ndenge tozo kota guerre za makasi guerre wana za sur le plan spirituel parce que Satan comme après azala donc azala bloqué alors bitumbe makasi yango wana tango biso donc tokota na 2016 awa sur le plan spirituel faut mundini mutu oyo aza mundini papa Simon Kimbangu sokojui na programme na ye nenga tikaka tanga asali partage na ye ya makambo ndenge kozala alobi na moment wana ba jeune mingi ba koma na bozwi mais bozwi kozala ya mabe hein c'est déjà prophétisé qui yango et kozala mais tango kaka tokokoma na suka po bazolo ba bien suka nde okatama or que suka awa toza déjà na la guerre spirituelle donc nzambe Satan azo donc Satan a déjà ayena armée na ye c'est pas pour ye papa lobaki mutu na mutasala nini alanda tata na ye po donc tolingi to kabola Satan a sengi photo kabola mais papa lobi mutu na mutu alanda tata or que séparation oyo nzamba sala ki yango c'est depuis création na Genèse chapitre 1 verset 1 à 3 tukiti na 4 alobi au commencement Dieu créa le ciel et la terre était informe et vide mais il y avait des ténèbres à la surface de la ville. Dieu dit que la lumière soit et la lumière vit. Na sekou no mona nzamba lobi Dieu vit que la lumière était bonne. Il a séparé. Donc a séparé lumière na ténèbres. Donc a kabola ki nanu Adam a été ezaki na désordre moko ezaki déjà menacé. Mais désordre wana tango papa ki soloke la bote babi nzamba etika de aller ba eko kitsa désordre. Tango désordre kiti ba moni collège ba lobi et aussi mbasuti. Muto abenga na biso ye désordre yesu makasi. Sur le plan spirituel. C'est pas pour eux au monde crise économique. Hein? C'est pas pour eux au monde lelo oyo batu ba sokufa mingi ba makambozo ebele. Pourquoi pour Jésus-Christ? Il faut en remettre, il faut donc sa pouvoir. Mais muto aussi les sango nzambe nani. C'est papa Simon Kimbangu Kiangani. Oyo na lobaki awa du côté sud Syros ya Simon. Parce que le mot Simon na hébreu. Le mot Simon ba hébreu parce que bengango Simeon na hébreu ba grec ba bengi yango Simon. Jésus-Christ a bengi Pierre na munoko mboka na chose qui est comboté. A bengi na munoko mboka na Cephas. Na lingala libanga na Kikongo Dadi. Ndeko mbaki nzembo ya Dadi dia voesoka. Jésus-Christ a bi libanga wana soke ko ndio ko niko pulutu. Eko nika yo putu. Libanga wana nde ayebisi Simon na yo Simon nde na kotonga lingomba. Po lingomba oyo ezala ya kotonga. Esengelaki bazwa corps wana elonga kuna ezonga tina tango corps wana itanke libanga de pierre grande pierre evandi ya Simon. Allez après Jésus-Christ a sali fondation tango a sali fondation allez lingombe tem tango bazolo ba Jérusalem mais le mot Jérusalem c'est le mot noir. Pourquoi le mot noir? Parce que ce qui te joue na Genèse chapitre 10 na Genèse chapitre 10 na 16 awa au monde kuna bana ya Kana basolo ba les Jébusiens après Sidon et les Jébusiens basalaki ba descendant ya Kana hein les Jébusiens basalaki ba descendant Kana mais tango siko David alinga tonga temple wana allez pour parce que Jérusalem ndenge zalaki wana Jérusalem ezaka part donc pour ezaki lokola ba ville hein ba ville akati Israël ezaki bakati ezaki ba ville nakati Israël mais tango siko atongi yango abengi ba ancien abengi ba ancien bazaki wana baye ba ancien wana zalaki ba Jébusien
parce que bajébusien batali boso bavandaki na kati ya contrée wana ils étaient tous des noirs tant abengi bango abi boyebisanga bino bato bovandaki na Salem parce que le mot Jérusalem eza combinaison il y a Jérusalem donc il y a ba peuple jébusien na Salem oyo nzamba avandaki nde babengaki yango yebu le peuple jébusien yebu selemi ça veut dire donc le peuple noir oyo bavandaka na mboka ya nzambe mais ce kombo wana ya yebusi esongeli na origine na yango ndo muntu tutungi yebu le peuple noir selemi mboka ya nzambe nengo muntu zobenga par exemple Melkisedek donc Meleki azalaki mutu ya selemi nde babenga Simon de Cyrène donc Jésus de Nazareth parce qu'il y avait plusieurs Jésus mais na plusieurs Jésus wana nenge tozaka na kata cinquantenaire pas de lungana ni negoya awa toza na guerre spirituelle awa nengo moni biso toza awa parce que après Jésus-Christ il y avait 70 messies jusqu'à l'an 137 il y avait 70 messies oyo barenaki et parmi les messies on a le plus influent c'est qui Barkoziba mais si on peut pas ça la différence quel Jésus bino bozo sambela ndeti lelo biso balobi biso toza bakimbangiste na bato bakenda na église kimbangiste protestante wana bato bakenda na église kimbangiste protestante na banjo yezo ba déjà nini wana bato ote biso pe toza bakimbangiste biso pe toza ba mais ce quel est le vrai kimbangiste biso toza bakimbangiste ya trop égal babi ba o bazaba bato yanka mais ce qu'il faut pas différencier quel est Jésus oyo bino bozo sambela comme il y avait plusieurs Jésus nde banda lo babiso to sambela Jésus de Nazareth quel Nazareth crucifié oyo azalaki crucifié wapi na croix c'est pas seulement na croix bazo ko mango C R O I na X wana eza croix ekweya et ça li forme ya X C wana ça veut dire batu ba cercle roi po ba kende ko pendre et comme si lelo batu ozomona lelo oyo batu baza contre évangile donc bazo ko cercle ngo po ba kende ko pendre ngo na croix mais en 2016 na naissance ya papa Dialunga étant que Jésus-Christ na sego venu na ye soki dodui yango na 1 Corinthiens chapitre 15 na 1 Corinthiens chapitre 15 24 balobi ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père donc Jésus-Christ a besoin de sa pouvoir na ye et pas ya tata na 28 kuna balobi après le fils il sera soumis à se soumettre na nzambe wapi siko donc na 2 Corinthiens chapitre 13 1 à 3 balobi à l'époque azol beza troisième avertissement kuna zolaka koya na ye ya mbala misato alobi soki na ye mbala misato et awa ndenge papa Simon Kimbangu aye pour la troisième fois aye pour na mettre fin parce que ndenge azana poto atteindre pit pour liwe ici là et ça guerre spirituelle la naissance oyo ya papa dia Lungana parce que donc de 1914 si na 16 si tokoma na 18 awa na katikati awa toza na mutu sur le plan spirituel et tango wana batu bakomona na keno ba oyo bazalaki ba kimbangiste ba oyo bazalaki ba kimbangiste et puis la tango wana parce que toza na déforme ya ba chrétien ndeti biso na église toza na ba chrétien biologique na ba chrétien juridique donc mutu juridiquement akomi mundimi à comprendre l'évangile ndenge kaka Daniel chapitre 10 12 azoyebisa biso alobi na 10 alobi batebele bakoma na mayele balicencie na bascience ya matungulu balicencie na bascience ya pondu par-ci par-là mais bato baozala na masumu comprendre te malgré tout mayele na bango mais bato oyo bakomipesa na nzambe bango nde bakocomprendre donc juste sous référence il y a 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18 à 20 balobi na nzela na mayele bato bakoyeba nzambe te parce que nzambe abombani atiki mayele ne pas ya bato mais bato po ba comprendre et là au monde biso papa poto ke na suka moto aza maître ya esprit na été hein l'Ecclésiaste chapitre 8 verset 8 balobi l'homme moto aza maître esprit na été po donga retenir yango comme pouvoir moto aza maître esprit na été il n'y a qu'un seul maître le maître de la ligne c'est papa Simon Kimbangu papa Diangé le maître de la terre po banela Armstrong bamona papa Diangé na ligne babengi nzambe mais dans la société pour banela Armstrong étant qu'un grand savant étant qu'un grand astronome afukama libosa papa Diangé
bon moto aza na ba diplôme ba 52% ata fukami te na mona pasité pour déjà ça va fukamaki donc yo place ovandi wana so fukami te na mona pasité donc pasité na ezala kaka ça va en fukama pour yenda za na mayela ko leko pour comment espace donc or que yo espace ko manguti awa to za na guerre spirituelle donc ba kimangiste donc awa pe moto so kaza kimangiste te à comprendre l'évangile lelo oyo papa batu lelo baso ko se baser mingi na kati ya bible hein batu lelo non est-ce que la bible combat Simon Kimbangu zawa donc est-ce que la bible Simon Kimbangu zawa mais d'où vient le mot bible d'abord n'a inventé la bible bible a été inventée par un grand savant c'est Jean Gutenberg m'a inventé qui bible oh Jean Gutenberg en 1435 a inventé qui imprimerie oyo et fabriquer bible c'est Jean Gutenberg. Jean Gutenberg vers 1451 à 1456 5 ans il a travaillé bible et joie donc baya ko bibisa bible 5 ans il a travaillé mais dans 5 ans wana il a travaillé et donc au chiffre 5 wana et ça la retard et ça chiffre 5 il y a kamba et ça chiffre 5 il y a kamba parce que tout mando maison mandadiso na 5 et ça chiffre 5 il y a kamba il y a papa Simon Kimbangu maman Moulou avec les trois voilà 5 il y a 5 ans wana ndena 1456 bible eye ko bima oyo Jean Gutenberg asalaki mais mutu ayiki kocha bible na verset pour comme chapitre 1 verset 1 à 3 ezalaki Robert Etienne vers 1555. Merci à solo to kokende moi noki combattre to Monique tango eza c'est tango na télévision na évite papa pour la soko ko bakisa to kende na conclure na suka ya émission na biso combattre to Monique tango vraiment to bendi yango momolai soko ko bakisa moi likambo moke na place wana. Merci beaucoup papa journaliste pour to zalaki na moto otonike après centenaire nini ekoya donc na 2016 après centenaire ya 2016 mais na kozonga ka moi moke na sima puisque monde ezali na 4 points donc est ouest nord sud n'est-ce pas donc toujours un nombre 4 na kanisi to landaka na ba télévision le 21 décembre 2012 batnous sur balbo voilà que mokili ekokufa le 21 décembre 2012 alors que na ba révélation de papa Simon Kimbangu depuis 2008 na très bien que le 21 décembre 2012 ezanini depuis ya fin ya système oyo nde ya mabe ezali ko diriger mokili oyo toza nango alors na mokolo wana le 21 décembre 2012 wana papa Simon Kimbangu ayaki ko augmenter vitesse na ye ya rotation et comme qui na 145 390 000 km par seconde donc par seconde ça la tour tout les alliés 145 390 000 km par seconde. Tango et Mati, il y a et ça que mon conjo il y a Vatican ou qui wana na 2012 après qui contrôle il y a ko dirigé ni église catholique à Saint-Denis d'émission. Pour aimer abisso na 2016 au Isaïe toujours célébrer centenaire il y a papa Dialongana. Alors nini ekoya après centenaire alors pourquoi na centenaire wana papa après si ordre que et sengeli tout on gagne ni misé c'est au rapport les alliés entre centenaire na misé ndeko journaliste les acquis juste le 5 janvier na lokindoto na comme awa juste awa na kamba na place ya misé na moni côté ni sur océan nous sommes côté océan tout le monde a ni wana ya misé wana eza na 4 océan. So na moni papa Simon Kimbangu afandi likolo ya mai mais papa si vous ofandi likolo ya mai c'est que mise otongo na kati ya mai c'est to ba kokoko ta kuna ndenge nini bi mbota moto yaka asinga na loboko to leki na mai to polite ti na kati ya mise na tuni ce papa pourquoi otongi mise na kati ya océan na to yango boye parce que ngai Kimbangu nazali océan na lobi boye mutu nyonso oyo akosala ke azui ne fisque 1000 francs oyo ezalaki prévu pour botongi ya mise osali ni okoleka na mai même ce que ozwaki kaka barque de fer kaka ya moke oyo ezalaki prévu ekota na botongi ya mise osali ni okoleka na mai ntango okoti na kati océan abombaka a été n'est-ce pas donc so eloko après osali ni abwaki yango si onde ngai Kimbangu Simon Kimbangu Kyangani
à partir ya le 25 mai 2016 na ko banda sur ce ko bomba ça a été parce que nazali océan bande ko tokomona bouleversement et bande ko sana wapi à partir quand ya lingomba papa akosokola nazaki emi na rencontre ya ba jeune mardi oyo elegaki oyo papa ayemsaki nzembo moko na faki kuna je pense na koreki je te qui oyo ya Kikongo ke kombo n'est-ce pas c'est-à-dire que le combo c'est-à-dire que après centenaire à commencer on de combo la seconde mine et puis symbole moko papa simplement à la saki mardi wana tango à longo na kité à quelque diriger faki wana c'est-à-dire que a augmenter les sous ton il y a vibration il y a rotation et maintenant encore 345 260 km, c'est-à-dire que c'est aujourd'hui 1 450 et 145 390 000 km, plus le 346 266, donc à Matiango, c'est-à-dire qu'en vue contrôle, il y a Mokili, bouleversement, il y a Makasi et Zoko Salema. Et Belé, tout ce qui est na mai iwana ya océan ce qui vraiment que to tamboli na kati ya mibe côté bolingoté et puis na misalate et puis ba place oh nous automona que ezali na ba maison moko diabolique et ko pela moto et puis et ko kende na mopepe to meka ko canceler le cambona surtout Congo na biso loko alors que et comme vraiment lié moko ya expérimentation ya ba maison moko diabolique et belé et kokende na mai papa donc koka moite ce que un jour mon que ozaki na camarade à sauter c'est que accueilli na océan pour le 25 mars le 25 mai wana et comme mani ni kombo pour ça ni et kombo et kombo na ba niveau sur le plan scientifique ou bien politique il y a au moins pour et ça me semble et comment peut pas trouble na kati ya Afrique de Bosso il y a papa mais de tout ça gani mawa na yemo papa c'est beaucoup mangu ya yebo kusema biso papa Yesu
bana pasi mo kimbango tokena suka émission na fuka maté toyebi ke tango ezali obele tango mais pona motuna ya suka tokena ngo molai te po te tokomi vraiment na to calculer na timing ya na biso na télévision tango ezala obele tango mais tolingi toloba ke tozali koloba ke nkolo Yesu azali awa na nkamba Jésus Christ aza na nkamba mais siko tata na ye azali na tata ya Jésus Christ c'est bien tango nani azuzemi tango mama Marie azuzemi tango Angelo akiteli Marie aibisezemi o eza ya molimo mosantu donc le Saint-Esprit c'est lui le père de Jésus-Christ tango baye ko baptiser bayoki molimo mosantu elobi o azali mwana na ngai ya boliko et papa Simon Kimbangu na 1921 na 2001 na 1921 na 2001 abibimisaki abiboyebisa bato na mokili mobimba Simon Kimbangu molimo mosantu. Donc comme abibimisaki molimo mosantu c'est lui le père de Jésus-Christ. C'est lui le père de Jésus-Christ, Simon Kimbangu. Omoni papa, tovandi mwa kala, tobenga Jésus-Christ, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ. Ça veut dire nzambe na biso kolo Yesu, hein? Toujours moi ebele. Le 22 juillet, il y a 1894, Pape Léon XIII a sali mukanda. Alobi, la papauté n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ. Hein? Alobi, la papauté n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ. Il est Jésus-Christ caché sous la voile de la chair. Hein? Une année après, en 1895, on a 1894, une année après, que nous tenons sur cette terre la place de Dieu. Toujours Tobenga Monseigneur Mosengo. Tobengi Jésus-Christ, Monseigneur Jésus-Christ. Tobengi Mosengo, Monseigneur Mosengo. Ça veut dire à pied d'égalité, la conformité, il y a lettres, les autres ça salani à comment mais en français, biso tolobi papa Simon Kimbangu Nzambe, na linga le bendi problème. Hein? Mais depuis tant, toujours tant, Tobenga Mosengo Monseigneur. Hein? Tolo bango vérité. Hein? Na lettre où le pape Léon XIII a ça là. Alobi, nous tenons sur cette terre la place de Dieu. Moutou. Mais il pose un problème. Papa Simon Kimbangu Nzambe. Papa Simon Kimbangu, c'est lui le père de Jésus-Christ. C'est lui le père de Jésus-Christ. Tata Simon Kimbangu. Parce que Jésus-Christ est en Koufi, d'accord, na Amati. Dans Isaïe 19, malobi soki Amati likolo akoyande en Égypte. Soka Amati na likolo akoyande en Égypte. Mais dans Isaïe 18, tout en 7, balobi toute offrande sera apportée à l'Éternel des armées dans Ngomba ya Jérusalem. Est-ce que l'église wana tout malgré tout nkambe za Jérusalem na bangote Jérusalem akala est-ce que l'église oyo nyo surtout tinzeni na bango ekendaka na Jérusalem akala ekendaka te pona koloba que no bazana ba respect norme le seul église oyo tinzani ekendaka na Jérusalem c'est l'église kimbangiste. Soko du yango na Zacharie chapitre 8. Na Zacharie chapitre 8 verset 4. Balobi makambo na tango wana bokomona bakoko mikolo bakoko na banzete ba mama na bana na mikongo ba jeune garçon na ba jeune fille butu bako bandoke nzela ya Yerusalem mais batu mosusu bako bandoka moi ha tala batu balia nini tango bango bako bandoka moi ngape nzambe na ko bandoka moi et c'est le seul église oyo batu bayaka butu awa place nzamba zali na lingala parce que oyo eza église ya bokoko yango moni na Michée chapitre 5 verset 2 balobi yo Bethlehem mboka moke yo nkamba mboka moke kati na yo kobibisa mutu munene oya kokonza mokili mobimba parce que poto koma na nkamba tolekaka bangomba ba mabulu ba milieu moko isolé mais tant mutakoma na nkamba kamwa tant mutakoma na nkamba mutakamwa balobi o nkamba mutakamwa pourquoi donc biso cause majeure tozanango Jésus-Christ alobi na Jean 8 51 abi so mutandimi nga akufa suti so ka mutandimi nga akufa suti na se kurumona na ba 52 53 ba bengi demo so mutalobi tata Simon Kimbangu Nzambe ba ko benga demo ba ko benga ndoki pour alobi Simon Kimbangu Nzambe mais papa Simon Kimbangu Nzambe Dieu wapi le Dieu tout puissant au commencement Dieu Kimbangu créant les cieux et la terre na lingala et puis si problème tata Simon Kimbangu Nzambe c'est lui le père de notre Seigneur Jésus-Christ parce que ce qui aujourd'hui na référence moquée tata Simon Kimbangu Nzambe a punir mutu asalaki lisumu esalemi awa bakoko na biso basali lisumu awa ale tour de Babel na Banza Congo et Panzani le premier maison Nzamba tongaki Kulumbimbi
comme Azam Moutouakala, Bazo Bengaye Sion. Sion, c'est le plus ancien. Le plus ancien en français, c'est aujourd'hui dans le glossaire, il y a Bible top. Au moins, on a la définition, il y a mon Sion. Et pas Simon qui mange le Sion. C'est l'homme le plus ancien. Dans le but, ça la moto. Dans le ligne, l'homme le plus ancien, c'est Papa Simon. La bande dit, oh, Nandaki, Nebsabino Bandeko, tout chemin, auparavant, mène à Rome, mais le tout chemin, mène en camp. Moutaouen en camp, bâté. Maïbo. Merci à solo bandeko bana pasi mokimbango to komina suka émission na biso to éviter pour la combattre tango ekoki likamba nako koloba to yebake to kita tomata secret ya mokili ndé awande na nkambo mais nako sengaka eloko muke na ministre ya sport lokola azwaki likanisi yaka ko senga conseil et pas papa simbango kona likambe tali mamati ya leopard et sengili pe aya kozon sama tondo ami pe na équipe na ye wana baganyaki awana kamba pour que papa atala mosala onde basala ki azala te on dirait ndenge Jésus tango abisaki batu biso kaka moka nde azonga ki pour ko kene ko zongo sa matondo nzambe asepelaka tango asali kambu oye osengi merci azana ye na besoin ni ya or ni ya diamant ni ya argent kaka nde lilobaka ya pamba kolobeka nde nzambe na zosi matonda bu esili pour que équipe emata puis Congo pe emata le reste papa journaliste makambeza ebele ya koloba pour tande ezali moke pour to compter ngo na balasema matonda tata Simon Kimbangu nzambe oyo bakoko na biso basambelaka me bamona ete banda osambela nzambe bamona ete metango bamoni ye balobi ezali ye te mais toyebi te oyo bandoka mongongo babimisa soki ezalaki nani mais muto abandaka koloba mongongo c'est Papa Simon Kimbangu. L'homme est né pour connaître, mais et le côté sabato muto sabota mana mayele, mais il faut quelqu'un pour le développer. Alors biso toza awa pona ko développer muto oyo azana difficulté ya ko comprendre malgré tout bozo joa raison mais raison wana bozo joa suka yokata makambo tata Simon Kimbangu nzambe seul conseil mondela uti musika ngaye na nkamba yo muto zala ka pene précipité yaka noki pambate tozo ke na suka Papa Simon Kimbangu azo pesa aza maboka kufunga ma ye nzambe bakoko na biso basambelaka Dieu le tout puissant pona ko silisa Léopold Dalobi bato boke ko coloniser bazana véritable nzambe na bango Jésus Christ alobi ezana véritable nzambe kaka batindaki Jésus Christ na ekena maloba ya Léopold Dalobi véritable nzambe wana azana bato wana prophète William Branham alobi j'ai vu Dieu en cravate or que tanga pesa prophétie wana ya Dieu en cravate mutu azola ta cravate lelo oyo prophète William Branham amonaka c'est Papa Simon Kimbangu aujourd'hui l'homme muto ya cravate oyo Daniel amonaka na dernier chapitre 12 na verset 5 na C Daniel alobi muto na monaki atelemaka likola ma ya la taka liputa muto na la taka liputa nde amibengaka nzambe awa ndenge tozawa muto azana liputa ezaka tata Simon Kimbangu yango wana liloba opo na lelo tozalaki nango mesuka eza nanu te suka ekobimaka na monoko Papa Simon Kimbangu nakomba tata mwana molimo sana. Merci à solo bandeko bana Papa Simon Kimbangu tolandi émission na biso bino no sesika bozali bouti kolanda gai na ndeko na bino Papa Lambert na pesi bino merci pe mbote na bino banso besika bozwami ezalaki yo bino ndeko Papa Lambert makwemimo na lisungi ya Papa Lolo oyo toyebi ke cameraman awa na mboka nkamba ndenge bokomona mosala oyo ya uti kosala Papa Lolo bino no so boyebiye mutu moyo to loba so likambo elite Papa Lolo bope boyebiye très bien yem ta simbeli so ba caméra yem ta bongisi libiso makambo nyonso pe nzela ya machine na sima po ete lelo na kati na bandako na bino bolanda pe biso émission masolo awana nkamba Nouvelle Jérusalem oyo esike vandi nzambe tata mwana pe tata molimo nsana. Merci na mama Mimi Chimita kuna na États-Unis, mama Landu Mulope kuna na États-Unis pe mama Annie Vita na Londres, mama Pélagie na Londres, mama Brigitte kuna na MSSK na Saint-Ouen. Bino nyonso bozali kosala ke émission masolo kende liboso pe bandeko nyonso ba révérend pasteur bo bengi biso tozali koyoka bino message biko tanga bino e kozala mo pasi mpamba tete na liko bomba bino bo bengi ngai mingi na Europe pe na États-Unis na pesi bino merci pona lelo Papa Simon Kimbangu yangani apambola bino azala na bino centenaire malamu to bongisa mitema to bongisa banzoto bongisa makamna so nyonso po ete papa dia lungana abota makati na mitema na biso
pe toyebi après centenaire nini koya pona lelo tosukisi wana botika la malamu de tokomina tika koyima yima bombanga elokute isengo na bino ezali yandi bela oyo nzamba bongisela bino utakala atako mikakatano ezali konyokola bino bana bokolonga atako mikakatano ezali konyokola bino bana bokolonga bozali libota oyo nzambe apona botala ndenge mokili eyi